Ozu ba mécanicien au moins na ba clé hein na bloc mingi batizaka wana tout ça banini biso ba pasteur au moins na biso mingi nani na bible akas OK toi na bible toi na chaîne na église na biso tout ça toi ça utiliser ngo pona ko edifier ba na nzambe alors bando kipe ba sala biloko na bongo o bambona que c'est important ya ko salela. Vraiment merci na ndenge boyoki même les magiciens batu nyonso boza misala mabe botie bakiti bofandi yona bozoyo ka patriarche o azana onction et l'équipe a onction na bino ba utilisaka biloko ebele outillage ali boso oyo bandoki balinga ko utiliser mingi eza nzeta kombo nini banzete ya kombo parce que biloko ezebele pourquoi non nous eloko liboso banzete ya kombo parce que nzeta kombo balinga mingi parce que nzeta kombo e symbolise keloko moko na bomo ya batu et symbolise la propriété. OK donc biloko nyonso biso tolongolaka yango biso awa na Congo tolongola ba salite na moyen ya nzeta kombo. Mais si on doit jouer tant d'état combo moko, vous comprenez? Nasolanda très bien. Azul déjà ba makamanda kuna yo. Donc soko moni bato mingi basala kindoko na kako na pomaka nzeza kombo. Na raso ye biango. Oui. Parce que yango ça vraiment première. Et loko yo bando balinga mingi pona opumwa na yango. Bando ki batizaka mingi pe ba manzanza ya tomati ou be sardine batizango mingi na moyen ba déplacement na bango ako comme songo masuwa ba bibi nango ako comme songo avion abi nango parce que ba kombo na pe ba sala ko pe ba téléphone donc kombo ba commission au téléphone le coller oui ba comme songo na téléphone na kasi batu so batena ciel ouvert bon mona nzamba na nzala nga délivrer ki mona moko boye azobonga na Lyon abisi ba kombo na ye oya téléphone a téléphone nango aki na 4 téléphones omona ka soko zo tamwa na nzela sans otama na nzela omona ka ba sigarenier e kanyo na elongi bato d'araignée OK naka bato mbare makango omone kanyo na nelongi bon neti na nzela boye nzela za munene bato adaleliona egota wapi voiture bato bando ba bimaka nango voiture ya muta sombi yazo bima nango oui bima nango azo tambola nango même atape bato ndoki yako kamata mto comme si mpunda na ah bon amatelu abimisi yo amemi tina mbandaka. Alors bon kilti sende skoyo ba utilisaka mingi au monde ba médaille. OK. Ba pese médaille moko boye. Mais tandis que pas ya bando ki ba médaille zati. Azana ba pentacle. Wana ba tesa sokil. Oui. Ba opéra kana ba pentacle. Ba opéra kana ba cercle zodiaque. Même les magiciens là, les sorciers là, bazolanda yo, na lobi boye question za boye. Na lobi entre ba outillage ya bandoki na outillage ba science occulte. Ba outillage nini est très dangereux. Non, nous sommes balés. Et puis ba ta science occulte ba tia pe ba livre. OK. Oh jamba ndoki ndoki tanga livre pour ça na ngoni. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango
Euro na Vincent Makela. Voilà, topesi bino mbote mingi balandi nyonso ya Ciel Ouvert TV Nzambe apambola bino esika nyonso oyo bino bozwami na micro ezali ya bino Pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na monikuna frère na biso Belvin Makela aza assistant ya Evanjo et sans oublier Exaucé Makela Caleb Makela. Lelo tozosala toujours continuité ya thème o tozolobela oyo bato balobi vraiment toke na thème oyo atati na décembre nde patriarche Vincent Makela aza vraiment disponible pona ko sopa ko talisa misala mabe ya satana na bato oyo basalaka soloka. Lelo tozosala toujours continuité ya différence entre un sorcier na bato ya ba science occulte. Lelo tozolobela ba outillage na bango. Babiloko nini bandoki basalelaka. Babiloko nini bata ba science occulte basalelaka. Nde lelo na yambi patriarche Vincent Makela pona ko détailler ko dévoiler babiloko ya bato ya mabe wana o basalelaka. Nde na sengi na yo papa, yo mama, yo jeune sœur, soit qui tifanda wana, pe yo ndoki, yo muta science occulte, o magicien, o marabout, soit qui tifanda wana, landa biso sikoyo. Directement à ma gauche, je suis avec mon invité, le patriarche Vincent Makela, que je dis bonjour, le patriarche Vincent Makela. Bonjour Flamme d'Angola, le pasteur Nzamba Pambolayo, pour l'invitation sous PC. Pour te partager makam oyo mabomba mi oyo ilongona ba banso ba zakota la biso et puis na pesi mbote mingi pa ya ba banso ba zolanda biso vraiment ba s'abonner et puis ba partager ba émission oyo pour ekobiki sabatu eko éveiller batu makasi ndenge sele pa couple moko na pesa mbote frère David na mos na ye sœur Yuyu Nzamba Pambola bango parce que bazana bakaya boye et babengaki to cela qui na bango, je crois que vraiment bafungwami pona biloko baza koyoka. Alors tika tepe ba kolanda bazo amele bafungwama soko lingo benga obengi ba numéro za wana na pesa no ba numéro na plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131. Seulement commenter qui na chaîne abike so bobenga bazo zwangate omoni na samtu mo sona za mingi concentré na mabondeli tout simplement ndenge wana mais soko bengi ozwinga ite continuer ko benga ko décourager te oko zwanga to ko solola. Et puis merci na fa passer Flamme pour na invitation. Voilà, merci patriarche Vincent Makela na ndenge ondimi ko ya na invitation na biso ya moko na lelo na dédié émission oyo na mama Bénédicte Makela Nzambe apambola yo na dédié yango na grand prêtre Mangobo Nzambe apambola yo et sans oublier Gabi et Yamba, les grands comédiens à Bruxelles na monipe ba Jonathan Manzila wana bazali ba tukaka ya Ciel Ouvert TV o ba soutenaka Ciel Ouvert TV ba héritier ka songo Nzamba apambola bino. Voilà patriarche Vincent Makela. Na lobi première question na ngeza boye. Au mérite que talisa biso la différence entre un sorcier na bataba science occulte bataba fandi vraiment bazolanda yo ba émission nyonso ezoleka vraiment coup de chapeau bato sepela na yango balubi mais notre yoka mosala nzamba zo dévoiler ba biloko ya misala mabete lokola patriarche Vincent Makela nde bato basenga ki demande balubi que émission oyo vraiment to dévoiler bango ata tina décembre. Biso to baki oui lokola bolobi bongo to yebisa patriarche Vincent Makela ako continuer ko dévoiler bango tina suka. Patriarche Vincent Makela question na ngeza boye. Na lobi importance ya ba outillage ya ba ndoki na bata ba science occulte ezana nini, c'est ça ma première question. Biloko ba sala rato importance ya biloko ba sala. Faut poser bien la question. Bon, question na ngeza boye. Parce que notre dindi vraiment na profondeur ya émission té. Na linga otalisa biso motuya ya biloko na basalelaka ezaka pona nini poto kota vraiment na moboko ya ba question na biso. Pasteur Flamme musana musela na ba outillage na yango. OK. Soki ba tozo exemple ko la docteur to infirmier on a bona batonga. Oui. On a bangona ba bistouri na bango basalaka musala. Ouais, ba tensiomètre ne ba komba biloko ba utiliser parce que naza ba innocent côté wana. OK. Soko aussi ba menuisier.
au moins bango na ba si ouais ba marteau ba sete bloc bele ba utilisaka vous comprenez so que aux ba mécanicien au moins bango na ba clé hein na bloc mingi ba utilisaka wana tout ça ba nini biso ba pasteur au moins biso mingi na nini na bible akasi toi na bible toi na chaîne de l'église na biso tout ça tu dois utiliser ngo pona ko edifier ba na nzambe alors bando ki pe ba sala biloko na bongo o ba mbona que c'est important ya ko salela donc bazala ba biloko na bango oyo ba utilisaka pona ko nuire na vie ya batu pona ko capturer batu pona ko bebisa bomba ya batu pona tia batu ba maladi même pena ba kota science occulte ba pe na ba outillage na bango o ba selaka pona ba pe ba kangaka pe ba sacrifiera pe ba vutaka pe parce que ezala bandoki ezala batu bazala kata solo ka to science occulte bango nous bazala ba sale ya satana ce sont des voleurs que la Bible avait dit ba pona ko bebisa ko gorgé koyiba pe ko boma donc basaka na ba outillage na bango to na bisalel na bango oyo baselaka mais batu batia ngo attention te yango to ko lebela tamsu mo ko la elo. Voilà, merci patriarche Vincent Makela et Zokota. Ndeko lobaki ne bandeli bo tsaba kiti bo fanda wana. Vraiment merci na ndenge bo yoki même les magiciens batu nion se boza misala mabe bo tsaba kiti bo fandi ona bozo yoka patriarche o azana onction et l'équipe a onction na bino. Voilà, patriarche Vincent Makela. Na lobi boye tozo kenon na bandoki parce que babi ndoki zoba. Toke nona bandoki o ya mikie ba fandi bazolanda biso ba bimisi misu bandoki ya mikie ya pamba patriarche Vincent Makela tozo ke nona kaya bandoki yebisa biso na nous dévoiler na nous secret outil numéro 1 ya bandoki ezaka na nini to bandina wana potokota na mozindo. Merci nazo pesa dans le mbote pa ya Igetimao ma bien-aimé Igetimao en tout cas na si motema na pambolio na Hollande nzamba le kana pambolo iget en tout cas na lingaro mingi et na pese mbote mingi pa ya ma très chère mon épouse maman bana wana ko sanga te lotomo Bénédicte Makela mon œuvre d'art nzamba le kana pambola yo azana yo elongo apeso makasi yo nem to lambaka po biso tolia moi mabundo yaka vraiment nzamba pambola yo na pese mbote mingi pa ya mwana ngai mon fils mosali ya nzambe évangéliste Edith Sungu ouais na moi c'est mwana popile la belle femme maman Nancy nzambe le kono pambola ye na ndeko na ye mati ma bien-aimée ma fille nzambe apemba pena mbali na ye papa Anissé. Voilà, alors papa Flamme d'Angola eza bloko mingi oyo bandoki ba utilizaka bandoki baza bana bazoba solo vraiment ba utilizaka bloko ebele outillage ya liboso oyo bandoki balinga ko utiliser mingi eza nzeta kombo ga o kombo ga ba kombo laka oui o to na ko ni ba nzeta kombo. Pona nini banzeta kombo parce que biloko ezebele pourquoi non eloko liboso banzeta kombo parce que nzeta kombo balinga mingi parce que nzeta kombo e symbolise keloko moko na bomo ya batu nzeta kombo e symbolise la propriété donc biloko nyonso so to longola kango biso awa na Congo to longola ba salite na moyen nzeta kombo alors soki ndoki azui ata nzeta kombo moko de tolongo pardon na kombo mais soki ndoki azui ata nzeta kombo moko vous comprenez na Zolanda très bien azui déjà ba makamanda kuna yo ata nzeta kombo moko azui ba makamanda kuna yo et puis nzeta kombo bando ki batiliza ngo mingi pona ba voyage oka mingi soko moni bato mingi basala kindoko pona kako na pomoka nzeta kombo na kaso ye biango oui parce que yango za vraiment première eloko yo bando ki balinga mingi pona opumwa na yango uzomona il faut bato basala keba mingi na bakombo ya bandako na bango bato mba remarquera surtout awana mboka na biso omona soki oseli kombo et comme pembeni ya ko sila il faut bunga po ezala boko rechercher pa bandoki il faut bunga et tango omona ngo susu bato mi makabla zo ba ko benga ba ko lobango omona kombo nango ebunga kutu ba changer ngo
bachanjango singa bachanjango singa tout ça banini donc basi babineli yango bavage na yango baloki yango oye baye kotia na ndako baye kozokisela yo ntango yo komona ngo akombo na ngai obandi kokoma ndako na yo soit ndeko ozokoma ndako wana olobimisa salite mais ozobimisa biloko malamu eza na kati ya ndako na bino donc soko kombi boye soit pauvreté kota soit bana babelaka soit ngambo nako mama onasolika masolo soit ba montre kufa soit ba TV kufa soit ndako etikala polele okosala combien de coups de balai donc coups de balai soyozo sala tako zolo ba soit ezola kelo mabe esa ba retour yangwana kombo ezali eloko liboso oyo bandoki ba utilizaka soko kena ba mboka na ba village so pena na ba fefo kuna kombo bakaba yango te kombo ndako na yo ojamo ko pese ko kombo ndako mutu mususu parce que kombo eza ko symboliser salité pe propriété ndako na yo ko mélanger ngo ndako mutu mususu te yo na baki makambo mingi bakoko ba pekisa biso et c'est une importance. Mais bah toi ça la attention dans côté et même les bango ba pauvreté et même les bango ba maladie et même bango même kufa. À part combo. Bando ki batizaka mingi pe ba manzanza ya tomati ou be sardine. Batizango mingi na moyen ba déplacement na bango. Ako comme songo masuwa ba bibi nango, ako comme songo avion abi nango. Na bisu likamu ya nini ya combo parce que ba combo na pe ba sala ko pe ba téléphone. Donc combo ba commission au téléphone, le coller. Oui. Ba comme songo na téléphone. Na kasi ba tout so ba tena ciel ouvert, bon mona nzamba na nzala nga délivrer ki mona moko boye azobonga na Lyon. Abisi ba combo na ye oya téléphone nango. Aki na 4 téléphones. Mais c'est un petit combo. Mais na musuni boye azata téléphone mon côté. Bon, ba utilisation na ba nyama batisa ba PC. Na kata ndako. Ouais, ba fourmi. Ba renier. Soko zomona ba renier na bazotonga ba ndako na ndako na yo eza suspect ndenge sel yu nomba ne balobaki na ngai baba za na poto me bazomona basenga renier na bandako na bango eza suspect et puis na ko beloko moko batombi ko bakatira attention na yango malgré basaka attention na yango te parce que femme au mona ka soko zotama na nzela sans zotama na nzela au mona ka basenga renier e kangiyo na elongi batwa d'araignée wana naka batumba re makango omone kango na nelongi bon neti na nzela boye nzela za munene bato adaliana egota wapi c'est ça le problème pour arriver avant ça la bato wana il faut la place moko za net espace boye a basengana kangami boye mais na nzela eza munene boye ausala ndeni pona acha bato adalena yi na réalité c'est impossible mais ekanga bato ndengo wana mais bato mingi basala attention na ngote o mone zukanga mutu bongo noko bato adalena kainga atikanga boeti elongwe alors soki kangi yo ndenge wana ba chance de soit vie na yo étoile na yo ora na yo lupemba na yo etikali wana okomi ko tamble pava pamba sikoyo tala combien batu oyo bandoki babotro bango ba chance babotro bango lupemba beba kipana bango te siko ba lupembe wana ba kena na deuxième monde siko manani ba récupérer kango esa banganga bato basalisaka bato bamandona po avo sala musala wana foza pendoki bande ba récupérer ba chance wana bana ba récupérer ngo eza bata ba science occulte ba charlatan bazo récupérer be toi la batu tango yo contre carte ba science occulte ba kamate toi la mutu ba kotisi yo yango mona ka soki okufi fo ba bimisa yango ba lo ka ba tsoko pa mutu mususu voilà biloko mingi ba utilisaka biloko wana voilà patriarche ba voiture bato bando ba bimaka nango voiture ya muta sombi yazo bimana ngo oui bimana ngo azo tambola nango même atape batu ndoki yango kamata mto comme c'est punda na bon amatelu abimisi yo amemi tina mbandaka oui abatongo tana ye azongisi yo ndo zaki punda na ye tango na mukabo ya nzoto pasi mutu boye orke
ozaki mpunda moto omemaki. Voilà, merci Patriarche. Badongolo misu bazo yoka ozo dévoiler bango. Batie maboko na matama parce que makambo zo lobeza très profond. Bo fanda wana bo kozwa connaissance bo kangola ma. Soki ozo bika ba problème nyonso ba signe nyonso Patriarche azo pesa numéro ezali wana benga ako soutenir yo na ba prière pe bo kozwa kimia na kati na libota pe na kati na ndako. Ya batasa soki to lobite. Non, ba Hollande ba senso kilt ba kiss na manga mike. Na lobite na biloko na bango te. Ouais, tu racontes un mot. Ok. Tu racontes Patriarche, question n'angeza boy. Est-ce que et koki pour ça la mananda ko ya musali ya nzambe ba toile d'araignée par-ci par-là? Oui, bon so mosala nzambe ngozana azali mosala nzambe solo te. Ya pata punya. Ya oui, mosala nzambe moko ya keba exemple mosala nzambe mususu aza babenge mosali ya nzambe baza mosali ya nzambe te, aza mosali ya Satan parce que na bomba la mingi il faut serviteur azala te, de Dieu azala te. Sauf aza serviteur de Dieu. Aza dans les bons. Aza pire. Ce qui a tengami bako benga c'est bako benga ye faux serviteur mais pas parce que de Dieu était. OK. Parce que nzamba azalaka dans le faux té. OK. Nzamba azalaka dans le bon. Alors somme ta tengami aza serviteur mais nzamba té, aza serviteur du diable. OK. Voilà. OK. Voilà, Patriarche, tu as dit vraiment avec beaucoup d'attention, ma question est belle. Est-ce que question n'engeza boyi? Avant de kota na ba outillage ya ba science occulte, na lobi question n'engeza boyi. Siko ndenge zalaka na bakata mapangu omona kombo ya ndaku awa eke na ndaku ya B eke na ndaku ya C eke na ndaku ya F ya W ya X ya Y ya Z c'est que écrit ya kaba deka ba makambo ebele. Oui, na kosote passer flamme d'Angola ba kombo kako tokoma bandaku oyo ezala mabomba mi ebele. Je crois que bato azwa grâce à Rolanda témoignage dangai na développer ba makambo wana. Kombo ezelo ko mabe ko pesa ngo n'importe qui a commandé kunai. Parce que à partir de kombo ba ko détruire même osuna yo. OK. Ba ko sa instabilité na ndaku na yo. À partir de kombo yo. Donc eza mabe mingi mutu akamataka kombo na ye apesaka et pom tumususu akede kombaka ndaku na ye etambolaka pomba kamba zo sela ngo yo so yebate faut ça la tension kombo moko ebongi na ndaku moko so ya ndaku moko. OK. 4 5 10 20 te. OK. Voilà. OK. Voilà question moko e mateninga isikoyo nalobi est-ce que ceux qui na ndaku wana kindokezali kombo wana sikoyo e osala nini e ko apporter nini na kata ndako wana soki ndoki moko za na kata ndako wana soki bato bazo komba siko kombo wana e ko apporter nini na kata ndako wana mais na bengo awati tango bino bozo komba komba na ko bandenda na lingana na ngoba na français ndeko zo tsaba coup de balai ozo balayer ndako na yo yo zo mona ke ozo bimisa ba mabele ozo lokola ba salité ozo balaye pena via motu ya nzamba tsela kata ndako wana. OK. Ozo bimisa ngo libanda. OK. Ozo chasser via ba chance ozo chasser lupemba ozo chasser stabilité ndako na yo omona kanda we kauki elo we kauki kausi ndako wana kaka ndeko ozo koma ndako wana ozo bimisa ba chance ya vina yo oyo na biloko zala kata ndako na yo na lobaki ngawa te la fois passée no baki otunenge pale batu suba komba na babutu c'est ça qui yote. Oui. Au moins batu ba koti ya misi kombo abali ko komba aza ko effacer batu wana ba mutabisala mabe na lobaki yango aza ko effacer batu wana azolo ko la via motu ya 4 na bango bazo vivre mais bazo vivre sous te c'est la même chose la bandaku kombo yo babineli yango na batamisala mabe eza kombo yo okokoma no salité ezo msala ngo mabele mais zo modir ndaku voilà. Voilà, nous sommes limités par les temps. Toutes ces nos close hour. Tout lingi siko yo to dévoilé parce que ba outillage ya bandokeze belé. Mais tous autres nega ka molo malembe to osili ça ba demande na bino obino bosengaki. Patriarche qui fait ça marquer la toutes ces nos close hour na outillage ya ba sorcier. Tout lingi siko yo peut sabiso quelques outillages ya ba science occulte ezanini. Alors bon kilti sende siko yo ba utiliser mingi au monde ba médaille.
Ok. bapesa médaille moko boye mais tandis que pas ya bandoki bamédaille eza te nakasi naza clair tolanda yo très bien bazoyoka mpe oyo bazolanda yo pas ya bandoki bamédaille eza te okomona aza na bapentacle wana batesa sokil oui baopéraka na bapentacle baopéraka na bacercle zodiaque ok batiako mpe mingi mpe na bajournal alors bato basia sokilte baopéraka mpe na bahoroscope ok oza comprendre oui, oui. na baopéraka mpe na bacercle kabalastique omoni baotiage na bango yango wana bopelaka na batemple na bango bazalaka na yango na bandako na bango ok donc bango bazalaka na bamédaille biloko moka ndenge wana bachenete bagrumete babage banini mais tandis que biloko wana bandeko bazalaka na yango te ok oyo eza baoutillage ya bato basesi ya bascience omona bapesi yo bage bapesi yo linete bapesi yo médaille eza bapentacle na yo donc oza koutilize bacercle zodiaque basigne zodiaque ndenge tomona yango omona kati ya basigne zodiaque wana omona eza na bahoroscope na kati baverso banini bato ya basiance occulte bautilisaka yango donc utilisation ya outillage na bango na ya bandoki eza très différent ok siko ok continue vous avez la parole okozala mutunati ok question na ngeza boye patriarche fait ça makela parce que tolanda yo très bien même les magiciens là les sorciers là bazolanda yo na lobi boye question eza boye na lobi entre ba outillage ya bandoki na outillage ya ba science occulte ba outillage nini eza très dangereux non nyonso mbale et puis bato ya basiance occulte batia mpe balivre ok oyo jambe bandoki ndoki otanga livre po asala yango nini ye bapesa eloko alia bali kombamba moko mais tandis que moto aza na basiance occulte aza koutilize balivre mpo azala connecté ok aza koutilize basigne zodiaque bacercle zodiaque bacercle kabalastique mpo azala connecté pour invoquer mes soins et opérer. Okay. C'est ça le problème. Mais tandis que Ndoki azala kaka à se concentrer pas abimi à quel deuxième monde à quel ça la réunion naï. Et puis monsieur Batsaka pe moto na sima abimi à quel ça musa naï azongi. Donc nous sommes balezaka mabe parce que sacrifier ka chance batu et baby ça bon moya bato et bon marapé et ça ba sacrifice pe ba amba batu et là malongo ezanate nous sommes ça mabe. Est-ce que vous comprenez? Nasolanda très bien. Voilà. Voilà, patriarche fait ça marquer la question moke utaki musika na bato poto bazolanda yo balobi boke nango ti décembre tozana patriarche ti décembre ko deux fois les misana bango nyonso question utaki epa ya Mayatomo Mayamoto mona bière na Paris alobaki na tuno question boye est-ce que bato oyo babetaka zeke baza ba sorcier to baza ba science occulte te bato baza bandoki wala eza lokola bukoko na biso mais eza bondoki. Ok. Eza bondoki. Parce que bazeke wana ozo mona ngeza zeke. Mais eza ba démon de bato baza ko utiliser yango. Parce que c'est l'esprit qui conduit le physique. Eza ndenge nini? Bato ba utina makamba boko na ndako na bangoti. Mutu ba sagi likambo to mutu abungisa eloko. OK? Oui. Bakepa mutu wana. Mutu na sikoyo pour a détecter ba mutu oyo azwaki eloko nde akobetisa zeke. Yo zo mona ngeza ba zeke ozo boza bambuma meza miliu mabe. OK. Eza ba demo. Bango nde lokola bayebi mutu koleka mutu bango bake mutu ne mutayibi. O mona soki ba bete zeke ba te zeke wanale ekangami ye. Bile bozo mona kaka atuka mamoyo ana puissance bile bozo mona ngo zeke meza zeke te. Donc yazoba zo. Donc eza miliu mabe. O mona papa mo ba bete ka kankisa bato bakopo na mabumu. Il pas ça sorcier. Aza ndokiti. Parce que ce qu'on a en côté, au ressort en côté. Faut avoir la puissance beaucoup maléfique, la puissance beaucoup diabolique.
ba puissance moko ya eza spirituel peut opérer ce qui yango ezalité ozaka mutonga batonyo su koka ko découvrir teke mutayiba keloko mutu to mutaseka mutu mabeyeyo yo moni batiba ba utilisaka biloko ezomonana mais orke na kati na yango ezala biloko ezomonana tendeza ko opérer voilà question mususu eza boye balobi meka ko limbolela bango balobi tozonga na sima mokie balobi est-ce que ancien défait ancien président na biso ya mboka oyo balobi chapeau abandai ko lata na kan abandai ko tambola nango signification nango ezalaki nini pe ancien président na biso na o atika biso akufa balobi est-ce que azalaki muto ba science occulte ou ba bandai ko pratiquer nyonso bon obi président na biso azalaki na niveau moko likolo ancien président ya babakamu nyonso tu bato bayebaki ye mpenza bazalaki ba rapproché na ye bazobenge na kombo moko boye arc elingolo banini bwena nalimbola opela eza te bazobenga ye arc donc azalaki na niveau moko très likolo parce que président na biso époque wana ye presque azwaki presque bondoki ya baprovince tu donc ye moko azalaki na les grands chefs coutumiers ye moko et à part ça aménagé mpe na bamindele azalaki entre temps les grands chefs coutumiers na misala ya soloka et entre temps azalaki mpe comment mutu munene na bascience occulte yango moni akotaki na kati ya eloko babengaki na bascience occulte babengaki primacuria azalaki mutu aprimacuria nakasi bato bebi kombo wana tasu exemple mbaluso te bayoka yango mwena limbolo makasi eza te parce que makambo azali kosala malgré toza na connaissance na moke mais na bozindo na yango te parce que il était vraiment likolomi koleka sikoyo na pacte oyo asalaki ya mboka entre mboka na diable sikoyo okoki kolimbola ezalaki nini est ce que ezalaki mpena makambo ya solo be makambo ya lokuta mais moto akokonfese makambo oyo asala te soko mo moto azokonfese makambo wana e azolobanga avec beaucoup d'assurance aza sérieux na makambo azoloba yebake ezali liseki te ezali liseki te tala obi mboka na biso oyo basalango bacérémonie ebele papa flam na bakonzi oyo monaka oyo bato babaka bapeuple congolais baza banaïf bapeuple congolais atalika baza batombokaka te tout simple biloko mwa ndenge wana mais bato bayebi te bacérémonie nini oyo basala bapeuple oyo congolais azalaka boye te zero azalaka boye te mais bato aza étouffé papa flam nakonta yango makasi mingi te nakonta yango makasi mingi te nzete na chapeau nzete na chapeau oyo ezaki signe ya bokonzi na ye celui qui régnait ye nazo gouverner azokisa bato keyende azalaki le seul bokonzi ezalaki ye yo ozoka te azalaki na desa ya koloba ke parti bo moko mokonzi bo moko omo bino bogangi moko donc eza signe ya domination signe ya pouvoir oyo azalaki na yango moto azali so bokutene boye atwaki na posa eloko oloba na ye dès que so azo talaka fiction regarde kaka boye oloba so eloko te adomine yo oloba so eloko te bato komi bazali omona babi tokosala coup d'état bomonaka na kana bango mo mibale to misala bake trahir parce que azalaki na baforce moko boye oyo bato so azalaki na yango te landa documentaire ya Mobutu roi du Zaïre okomona rapproché na ye propre asa kufa abongole motema sakombi nongo azobaki azakomona bakonzi wana bazomela verre ya makila bato mpona bapouvoir na bango ati makila mutu boye lokola sucré lokola nini babenga whisky pe ameri pesa kaka ye moko te tango musa akotaka bakonzi mingi ya epoke wana bakimaka papa flam bamona bakrane na bato bamona bamisio na bato na bacongélateur na bango na bafuka bato mosusu bato mosusu azali bakanibale bazali kolia misioni ya bato papa flam donc peuple congolais azali victime ya tous
les cérémonies mabe oyo basala mukoto contre la makambo ya mboka tokolobela yango donc ba neutraliser peuple oyo to lia biloko ndenge na ndenga ba mabe to melango na ba mai to liango na biloko kolia peuple a commis bololo botolo Kwetele betele banyata batuta bafukusa bon ezaka kola mwasi akangi mobali na kisi ti to mbala akangi mwasi na kisi mbala kosa n'importe quoi mwasi osa n'importe quoi moto azoka korevendique te parce que kisi ezodomine ye yango fo tosambela mingi mpo na mboka na biso Congo ezala délivré eza victime ya bamakambo ebele naza koyebisa yo voilà. Voilà, oui, cause la dernière question, pour tout clôturer. Et ça, question, oui, où t'as na poto. Patriarche Vincent Makiel Babé, est-ce que Rose Croix, bata Rose Croix, baza ba sorcier, tout baza bata science au kilt. Oui, ça va science au kilt. Baza bata science wan. Regardez, ba mo pe balo ba ke biso to ça to ça la ba science la biso pour te découvrir ma belé. Baza na kati ya ce ne sont pas les chrétiens, baza bana libanda christianisme. OK. Entre Maikarina Rose Croix ni les alikolo. Pour elo que ça radicole ça la kaka. Te bango to baza bato akamoko. OK. Baza bato akamoko. Donc c'est ça. Yango mona na bossa solo comme nous bossa ko comme susu ou tiège nous souper ya bato basaka ba science occulte. Et ça rappelle bile mona manzoto na bango moko hein. Au mona tam ça na pota mona motu et si la raté potamona lokole si la raté osoka basango wana oui c'est bien musomo na kala taka chapeau kaka chapeau oke na kata mutune wana ba pote zali soki bina longoli ngo boye omona bina bankusu yamte sa ba force ya bondoki na yi ba force ya ba pouvoir na yi makambo se bele to ekoloba mais chaque épisode to bana ko décortiquer le moko po ba to ba fongola misu. Voilà, patriarche, moi écoute aussi les mésatés parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission Nabiso et les mamans ont été à la prochaine émission pour Landa peut beaucoup découvrir Makambo et Zakaka Yakobeba. Patriarche Vincent Makela to comme une souka vraiment ya émission Nabiso. Tolinga ki osala kaka synthèse ya makambo nyonso to lobeli awa au PC ba dédicace pe au PC programme ya église. Je crois que pour ça la synthèse non ça la synthèse c'est parce que va to balani bandi biso de A à Z. Okay. Je crois qu'il va comprendre. Na repé ça ka ba dédicace na dédicacé bandeko oyo na pesi mbote mingi pa ya Mimito Maduda na mbane papa yava bo partager l'émission oyo mbote mingi pa ya Sir Yuyu na mbane na yo frère David vraiment na lingi bino mingi apena bino sala ki malam mbote mingi pa ya Sir Balbin mbote mingi pa ya Sir Sundariet namba na yo nzamba pambola bino mbote mingi pa ya nzeza Espérance Scale Motema nzamba pambola yo mbote mingi pa ya mwasi na yo mama Brigitte na pesi mbote mingi pa bandeko basa na États-Unis frère Lievin nzamba pambola mama Gigi na pesi mbote mingi pa ya mwana na ngai mon enfant chéri Sylvie Kigalu pe na pesi mbote mingi pa ya Moyou Magrace mbote mingi pa Patrick Kamanda mbote mingi et pas ya frère Cédric Tozani Anakishasa kanamita aux États-Unis et puis mbote mingi et pas ya mwana nga frère Flori na Simote Manzambe ale kana pambola yo grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien Gabi et Yambakoko ping pong na Bruxelles mbote no yango wana na mos na yo mamo Kambimila nzamba pambola bino mbote mingi pa ya Sœur Mariam na Belgique nzamba pambola ye mbote mingi pa ya Laetitia Mayala ya yango wana je crois que na koma nanga presque la suka mbote mingi pa ya mwana na ngai Brigitte Mpangi nzamba za na yo elongo na tangi te baze belé et mbote mingi pa ya Jobo Bolibanda mwana na nga mosali ya nzai monene nzamba le kana pambola yo na succès pa ya mwana na ngai mbote mingi pa ya mwana nga na bota oya zabongo la Londres les diamants noirs Esther Mabengi les diamants noirs na bokilo na ngai frère Yves et puis mbote mingi le pa ya Sœur Stéphanie
na sœur leki na ye Setia na Suède nzambe leka na pambola bino. Je crois que na komi na nga na suka soko lingo tuna ba mituna benga nga na numéro oyo plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 okozwanga tokosano partage tuna ba mituna so lingi na kozongisela yo réponse nzamba bokasi bonso apambola bino obosani mutu moko frère Jonathan Manzila. Ah, frère Jonathan Manzila, maman Bénédicte aka na sanzali dame et pas la caille et puis na moi na Antoine Diabonda na nini na Allemagne et puis na maman Véron na Allemagne nzamba pambola bino. Voilà on est avec patriarche Vincent Makela oyo apesa biso tanto ya na émission ya mokona lelo nzamba pambola ye na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na monaki frère Belvin Makela na moni frère fils Fibo wana dali chauffeur ya patriarche Vincent Makela moi na pena ya ndaku ye wana akumbaka patriarche Vincent Makela na moni pe frère Exaucé Makela nzamba pambola sœur divine Losambo Joëla Flajo apambola bana nyonso Valet de Bereka, Bananion c'est le Rocher Sali, Pasteur Chekina na Allemagne, Père Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, P Nazoye Bisanaba na kin fondation et Kumbi ils ont pris sa visa Schengen na un mois aussi visa Schengen na yo pays à Brésil, pays à Norvège, ya États-Unis na Canada. Parce que Flamme na famille na pe faire Makela. OK. Ba on se bazo bambote na bango na boseni bangote yo moko yebi baza ebele Jonathan ndeko mutunao servante ouais Sephora Makela Plamedi Makela Belvin Makela bango nyonso Caleb moi bana nanga mike précieuse na Délice nzamba pambola bango so petit frère fils pourquoi pas na barachi na Exaucé, nzambe vraiment pambola bango et puis na Caleb. OK. Merci beaucoup. Maître Julio Consolata, Maître Idi Amine, mon avocate Cambèze, Maître Julio Consolata, mon bébé que j'aime beaucoup, bébé Miradi, les bébés des Papa Flamme, Judoka Yabogar, ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye ciel ouvert